Oui, bonjour, frère Nana Lumière. Bonjour aussi na bandeko ya réflexion. Frère na yo répondre na sujet ya polygamie. Na ningo chape un de plus na ngai pona problème ya polygamie. Pona ngai polygamie na Bible si ezali. Soki totali ba père na biso ya kala bango tu bazalaka na basi ebele misatu 4 donc 5 donc babandaki mpe kosala polygamie. Donc polygamie ebanda lelo te. Soki totali mpe meme na bato ya bato ya nzambe oyo ya kala totali ba Abraham bango nyonso bazalaka na basi combien, bazalaka na babasi ebele. Donc likambo ya polygamie ebanda lelo te. Donc bango ba Abraham mpe donc na Bible donc basala yango. Donc mpona ngai na koloba boye polygamie existaka. Okoki na yo kobala basi ndenge olingi, mais traité bango nde nyonso ndenge moko. Soki olingi ozala na mibale, bango mibale wana mpe linga bango ndenge moko, pesa bango love ndenge moko. Donc sikoyo tellement ke tokoma sikoyo na temps ya stress, makambo ekoma ebele na mutu, yango moni bato bapreferaka lisusu te bamaladi ekoma ebele. Donc yango mutu apreferaka lisusu te ke akezala na basi mibale ou bien misato, parce que kozala na basi misato ou bien mibale na temps oyo tozali nango eza trop difficile. Okoko kufa kutu meme avant lisusu. Donc basi wana kaka bango bakoboma yo. Mais na ntango ya kala bamere na biso bazalaka na patience ya kovivre bato basi mibale misato ndako moko, bazalaki na patience, bazalaki mpe na bolingo, bandaki koaccepte. Mais na temps sikoyo kijalo ekoma makasi, mwasi moko te akolingaka susu bazala mibale ou bien misato. Donc masolo ya polygamie ekoki kosalama na temps oyo ekoki kosalama kaka na Afrique, mais awa na poto na ndimi te. Donc yango ngai kaka na ngaki koloba bao mpe bakosala intervention na ndenge na bango, bopesa kaka biso nyonso ezokolisa biso. Ok, merci beaucoup.